Mwasi abongaka na moyibi te bandeko. Ndenge nalobaka epesi pasi. Babenga o mwasi ya moyibi. Est-ce que yoko bika okozana na valeur et surtout ceux qui posent na mobali na bana. Babenga mwasi ya moyibi epesi pasi bandeko. Lisolo lelo ngana bino tokolela. Tokolela ponga na soyoka ba mutuko swa mikolo na 2022 on a ebte na kosuka ndenge nini. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika inostu bozwami merci matondo na fidélité pe confiance bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo na chaîne na bino radio lokole télévision et pa wapi to yaka bo pesa ka biso ba histoire vrai to beta non pona ko nuire ba kolo lisolo mais plutôt pona ko sunga communauté et sika ndeko kweyo okoyate et sika ndeko sana basa conseil to pesa conseil pour to sunga na kaka tika to pesa matondo pe lokumu na sponsor officiel ya chaîne oyo Yannick Nia ngana benga ka le dragon de la monnaie congolaise faiseur des millionnaires a pesa na sima caméra ibosa caméra te mbote na Tijan Lushombo impress à New York ya mama Franc Wumela esiko zali na bosanité ya boza mpaka boza o na sala salon kitoko salon Hilary na benga ngo Santon na kata ya Rosentenville boumela tika to pesa matondo pe lokumu na ba oyo bavandaka bazoka temps ya kolanda radio lokole ba mama ya Uvel City bakenda sango Uvel City ya mukolo de Jobour Uvel City mbote na mama Nathalie Ilunga mbote na mama Jenny na Uvel City boumela boza mystique mbote na bido ba meilleur V mama Nathalie Ilunga mama Jenny boumela bande ko na fandi ka boye na saka mno chaque fois moni radio lokole masolo auto betaka ezalaka pona ba congolais na ba tous les muto ayoka ka lingala ozala burundais ozala camerounais ozala togolais ozala nani oye mission na bino bo s'abonner massivement soko la ndini lisolo yoki kabola po esika ndeko koi yoko ya peut-être ko aider to e ko aider ndeko mo quelconque na esika moko songolo tika to pesa mbote na mama Mbilaka pardon Fauzan Bilaka yazali bongo camerounaise molandi monene ya radio lokole depuis France. Bonjour à toi, gros coucou à toi maman Fauzan Bilaka est camerounaise. Je profite pour saluer tous les Camerounais qui sont à Yaoundé, à Douala, partout et si puis Coupe d'Afrique et Zobetama. Voilà, fallait aussi passer sur le Kumu il peut sali rola makampo et salama la Coupe du monde awa à une inauguration Fali Poupa na Yaoundé. Merci à toi. Nous sali ba congolais honneur. Bande ko na fandi boy na mon téléphone Leli. Grrr na ma boy ni bonjour papa fiston bonjour. Wala mwana mwasi nani wana? Onga yo nani? Oyebi nga ite mena na kayo mama ndikamunini ozobenga na mbangu boy. Abite papa nga mona bengi yo po na milobelaka déjà po na yebi ke ndenge zaliawa bakobenga yo obeta lisolo nga na radio lokole na oh mama bakobenga ngai na obeta lisolo na radio lokole lisolo ngo sali nini mbali boso mutabenga ami bengela ye moko o te papa nga na mifunda déjà yo moko obeta lisolo esala ke nga mona esa ki yo po esala mabete na mama ba mifunda kate na radio lokole to funda ka batute saka masolo po na kosunga communauté. Qu'est-ce qui se passe? Oh te papa nzali wana papa fiston please betaka li solo po yebisa batu ngamo na pesi kombo la abina tanga kombo na ye na benga da beta li solo po na batu bayoka bakabeleka ki na feti mo songolo na ye mama poko meyate metokotanga kombo te po na ko bebisa lokumu na yo te beta li solo ezali nini ay papa fiston bakangi ngai muyibi na feti ya muninga na ngai na fête moko songolo et salamaki na Bez Valley ezali quartier moko ezalaka na Johannesburg na radio lokole masoto ko yoka makambu ya marque na marque zana mela moi jus pour na moi énergie zongako voilà ndeko abeti lisolo ya yemo ka pesa papa fiston tozalaki na fête moko ya anniversaire songolo na Bez Valley. Ndenge bafana na ba tablette bafana na ba tablette consort na chaque table ezalaki na bouteille moko ya champagne
bouteille de champagne noa kaka nde ezalaka na bafete ere moko bakobana bofungola champagne ntango bokoyemba happy birthday koso bofungola kuna bachampagne epeta pu sikoyo ntango ekomi na moment wana bato nyonso bafungoli bachampagne ebeti epumpo likolo tabe na bango champagne emonani te. Champagne emonana te, champagne ezalaki awa vraiment champagne eke wapi baluka champagne emonana te. Eleka nango mpe ndenge wana kutu bakosoli baprotocole mosusu balaki yo bafilme mosusu ya baprotocole likambo oyo esalami na Base Valley na Johannesburg. Siko batie mpe na set eleki nango qu'est-ce qui s'est passé kaka nde ezalaka soko ye feti osengi mwa lift na suka ntango fete esili ba 21h bozonga bokende ba 22h lokola mpe couvre-feu ezali ezobanda 0h boye bandeko bafandaka bakote moko bakoti na mutuka ya tonto moko aketika bango bazali 3 filles na nsima na moko liboso bayebani monsieur kutu basala mpe na ye ensemble papa Fiston to bano kende tellement tomelaki mwa masanga abi mwa mai pe kotaki na mutu to poussa le mai de bosto comme na nzela na yoki posa ana se soulager na yesi pe papa chauffeur acha mupanditi atema mupandi kaka ndezala ka na kiti na se soulager tango na se soulager quelque part na zongi boye baninga ozaki na ona kata mutuka babandi kozwanga yo babenga comme yo yibi mulangi ya champagne oto bande ko luka na table kuna nzoka tomona na saki na yo comme na saki na yo ndenge nini abina saki lokola na discuter mwanda babite yo tango kitango zwi tissue papier hygiénique okati na saki na yo obosa ndiko kanga totali champagne sana kati kuna yo za muyibi ai papa Fiston ba yo kisinga soni ba fille nzela mobimba wana ba lobi na nzela na yibi bouteille ya champagne ti esika na okita ba zonga ba histoire akala kaka nde ezalaka ndenge pe kiri yango ya batu ya Uval City ya ba Congolais kuna ba kote wana batu ba Bellevue biloba pa Fiston ba sambwisinga lokola na filme kaka na butu wana na to koma boye ba pele ba ndiko ya basi ba bengde ya papa bala ke donc moi je yibi champagne okomona ye kuna yana bouteille moko ya champagne boye donc soni ya kosakana te papa Fiston epesi pasi yango na bino non pona bali bane ko yoka déjà non bakobenga yo obetela sona na radio lokola yi papa tikanga mona mibenga na déjà na bibetela radio solo po ezala ke non deo ka soni makasi te pesi ngai pasi ai mama mais comment est-ce que yo zo banga te zo pesa ngai solo na yo oyibi champagne est-ce que oyiba ki to yiba ki papa Fiston na zwaki yango ai mama oyibaki to zo papa Fiston na zwaki mais ya solo papa Fiston nana likamongo yo tungisa ngai yo lo ba radio lokole awa bo pesa ka ba conseil soki unde kwa akoina likamundi komso akoya te pesa ba conseil na yepe na bo sunganga na radio lokole ngai mama to ko sungona likamuni no oyibaki papa Fiston benga ka ndongo lingiso ko benga pe ki muyibi yo kaka me likambu oyo ya ko déplacer ka makambu soko ngina lo ba ya ko yiba ka biloko boye nazo mona on dirait ba lokanga na sala ka ngo mingi ngana ibo e comme intéressant sika boye mama nini susu papa Fiston vraiment na mboka oyo bana ya nazo chance ko misala misatu me balongola ngai kaka pona nazwa ka biloko ngana mama lobaka bia uzwa ka te oyibaka ezalaki ndenge nini azalaki kosala musala moko songolo esika moko songolo tokotanga komoteka na Johannesburg bakota ba Ilbro ba Berea ba Yoville wanza ba quartier ozalaka bongo na Johannesburg abanaye kosala homme de vierre moko quelconque azalaka pe na chance ayi papa Fiston azalaka na chance mingi so na komesika batiaka ngai mingi superviseur sikoyo na homme de vierre wana tolma nalobaka anglais bien français pe nalobaka bien na mekaka mwa munoko ya mboka oyo mwanda mwa zulu na lobaka mwa muke soki na okende kosala basha il faut kaka na longola ka mbongo do biloko na soba pesinga mbongo ekokaka kaka te okomona na réfectoire na 10h faut que tomela mwa ti mwa café kaka desa biloko olia biloko olambela ba koko batu ya kala ngai fona na zuaka ata mwa mbisi ata mwa musuni ya ngombe na tana kena na ndako na ngai na comprendre pas Fiston qu'est-ce qui ne va pas ba longola ngai musala kuna na homme de vierre wana pona nini jour moko boye
wana kolo lisolo apesi azobeta lisolo nayi mama nzamba pambola yo aboyi babetela lisolo mutu musa apesa lisolo na ye abino papa Fiston nami betela nga moko déjà po tamba bakopesa lisolo obeta yo ndoko obetaka na bacommentaire okobeta na ndenge mosusu te version yango nga mona opesa yo soki ezalaka boye nde kitoko te yo moko opesi ma lisolo oyokomi loba tobeta lisolo mpona kosunga bandeko awa eza nango tribunal te tobetaka masolo kaka mpo tosunga bandeko ndeko wana balongola mosala mpo wanini na homme de fiere wana kaka nde ezalaka ti homme de fiere nde ezalaka songo na mama mosusu asala koli akomi na ba 70 ans baba mosusu akoli aza na bana na ye basalaka ntango kosokipe na ye eza te alors bango bafandaka wana basokipaka na bango okomona ere moko paka koleka mwana ya bamwana to koko koleka atiki mwa quelque chose siko kaka ndenge babongisaka bambeto ay papa Fiston nga na zwa badra na tembe kotanda mbetu kaka bo mpona emso na bilo yo na koyiba te me na otandaka mbetu kaka bo quelconque na chambre ya koko moko to songolo to ya mbato ya mwasi omonaka eswe koti na gumbi dra moko na kele na ndako nasala babulangete na badra na zwa kuna ya kosakana te ngale mama ozwa te oyiba Polydor Matumbo na sisabiti mu Congo central tala makambo tokomwana mokili oyo abi mama wana kenda yi kosokola mutu ndeko msaka ndeko kosokola ye me ngata na kobongisa na koti na moni liboki ya mbongo mke mbongo ezaki pe bete kama liboki ezaki ba mbongo ya mike mikilo bakala kozali kola ba katara ni moko boy mwana na yake kotala ye article ki katara ni wana pour une caisse mama ko soma mo eloko mo consort yende ko apesi lisolo oyo boka mbenga moyibi tanga wako moni mbongo wana azu yango koko tanga sisi ko sokola aye asali ba faini pe bien a se rappeler que fallait que soma mo eloko mke pour na rafraîchissement ba bengi mais mbongo zalaki awa bengi e pa ebie ku ba mutu a très gentil fi wana ay ba fils na zalaka très gentil ko sakanati mama mbongo zalaki awa mwana nga tikelaki ngai pona so mo chips na ezawa mena somba mo eloko bo songolo na somba unité na sala loko bo mama na moni mbongo te mais mbongo zalaki awa abi pesa bana mbutu tala kala homme de fiera ba linga nga mingi mwana malampe na ewike mama wana silika mbongo na ebima batuna nga na boya ti ba konzi ba ye ba ki ko vérifier la caméra papa Fiston ba mona ke nga na so mbongo wana musala na nga isila musala na nga isila musala mso esila nga ndenge nini na bane ko sala salon de coiffure na yebi makamba salon mingi na kanga suki do ba manicure pédicure salon na ça esika bien quelque part na Johannesburg kaka to kotanga komo te pepe si pasala ka ndeko azobi komino na makambuye moko to bomba ndeko ayena ngona radio le coller pona awa to sungwa na kaka tozo kobeta lisolo o ndeko yemo ka pesa boyi ba pesa na lisolo na ye ami pesa liye moko po esa bazo finga ere moyibi siko bino ko za conclusion mara bazo sala ezaki moyibi to ezaka malédiction abi papa Fiston na salon wana même chose kolo salon ya kamingi te jour ko ya te omona ngana ko sala suki na ko sala boye na taipele netka moi ya sala asaka ba grade ya moi likolo moi manager superviseur mbongo ko somso alo dia degnara ba mbongo doko yiba kaka to yiba papa Fiston na yiba ka mais ko yiba wana saka volonté na ngaiti siko ba longola na salon ndenge nini to ne rapide pour to za mukuse lelo abi jour mo be fi mo ya ka ko sala suki wana nzoka de fi wana aza camarade ya kolo salon il se fait que tanga yibi asala ke suki mbongo wana pesa ka ngote jour moko be aussi on de kufa gite siko yemo sala yusuki wana na camarade ya kolo salon ba yesiko na salon pour ba sala camarade ya kolo salon suki vous comprendre fi oyo ayaka okanga suki na salon wana aza camarade ya kolo salon siko camarade ya kolo salon ayena muninga na ye wana pour ba kanga suki camarade ya kolo salon suki quand saka ba fina salon ma solo kolo salon siko atuni fi wana msusu wana suki bakangyo kitoko pona nini wagi pana biso awate bakango suki kitoko boye okoti mbongo wapi ya bi teme bakanga suki awa pa mutu entel asangi komo na ngai papa Fiston
nzoka ye akoma ngona kaite na système ezate soni ya ndengo wana yo kanga suki combien apesi montant ya likolo talaka salon za isika bena ya mwa VIP boye kolo sana pas se maîtriser tangu ba kei abime yo na pesa ka onyoso ozaka na ba avantage comment est-ce comme na niveau mbale bene na kanga yo ba pesa nga ba rapport na yo ke ozwaka mbongo tala pena boye en tout cas boye tokoyoka na suti Papa Fiston balongola ngai musala likolo ya kimuyibi. Makamsi ya mike na koloba te Papa Fiston. Na ebite motema moto wana ezalaka ngai pona nini? Na zokoloba ndenga mabete na yebo sunganga na radio lokole awa. Bande kwa pesa ngai conseil. Ndengo lobaka ba papa ya buanya bazalaka, ba mama ya buanya bazalaka, ba yaya ya buanya baleki ya buanya bo sunganga na sala nini. Bande ko ngai mona soka champ de pour mutaso ko mifunda ye moko pena boy. Na o kolokate. Namoni keza ko lokate namoni kake bénédiction sake musato osana radio kole ezo kobota mbuma ndeko wana mit oyo azana musala mususu ayebisinga mena zo se réserver ale sika munene metoko ko lobate po mais kuna Papa Fiston molimo wana pe ezali kaka bosunga ngai siko elle me dit Papa Fiston on s'est rappelé na ebité qu'est-ce qui ne va pas tango tozalaki bana mikie ayi biso za fa la kimbangu zoza bana kimbangu la commune ni wana bana kimbangu abi moi je me rappelle jour moko boye tata moi na biso abana fa na njili ayaka akoma fa da sport biso ya kimbangu tozaka na ba 11 ans 12 ans moko boye ngana ba cousine nga ipo pa na biso ba pa bana ko fa na mingi qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez moi sur un autre cabaret, que moi sur un yé sur un lambi à ta foufou ne ta foufou, polia à colia yé mon côté aussi ça coupe sa biso to monter me suka rabiso. Si que jour mon gars la cousine n'a to lingeli boule, to zelie na lambi foufou na na bien, tanga tena mesa abanolia boye, ngana cousine nga wana, va 11 ans 12 ans, to kangi mama lek na biso tata moi chez maboko. To le biloko na ye tinyo so sila lete asilika ya kosakana te ya ido bino bole biloko na ngande bole biloko na ngaboye bino momona donc boza basi ya miyibi kimuyibi yana utala no soki kosila ay Papa Fiston na yebi te soki ezali yango na zokanisa kaka na yebo sunga ngai please na sala nini na sala besoin na bima na likambu oyo tala ndenge basambwisi ngai pona makambu ya champagne ni kama ya champagne na éviter champagne wana na zwaki yango pona nini na saki na ngai vuma Papa Fiston bosunga ngai epesi ngai pasi lisolo oyo ezo sekisa ezo pesa pasi ndeko mwasi bongala moyibite bandeko ndeko msoko mona ki muyibi pena mona za muyibi ya makasi mebeta volonté na été avec balokaye est-ce que ndenge moka beti eza par rapport ya tata mwasi na bango ba comme c'est muyibi ya kindoki to la kala ma beto ndenge vraiment epesi pasi bandeko epesi pasi pona ndeko mwasi oyo asana mobali na ye asana na bana na ye misatu bayeba ke mwasi ya songolo pakala asala ka moyibi ay Papa Fiston likamsi ya makasi ya grave tika na loba pona bomba yango na mutema na bimisa kaka pona na sala lez poso bandeko bayoki muto kofinga na so azate po bayoki nga mona lobi yango deja ndeko wana kotaka na shoba mama bosala kata suba papa na papa yibozuna ye mama na kotaka na shop so ake shop azonga rabanda za miliki na mama ozonga rabanda za miliki na ndenge nini abia songa na kota na shop ifona zwa inza za miliki ya munene wana na zoka biloko ebele do yosoka kota akota bato to mona kawana ba video peut-être ba wana kisa akoti loko na sabilamba bombi niza za miliki abombi ba ND abombi loko do mama asala ka yango tanga ko sala ngona abimaka pe bien non bakanga yete na shop mais a dévoiler yango bosunga ye siko yo pe papa na bisiko tangu papa siko amona ka biloko wana ozala bantu za miliki bamiliki ya mai ya poussière biloko ebele ozwaka na shop wana papa lobaka loko moko te yo pena mwana papa ndako ya tayo papa to sola nani
yo ebine osala programme na ndako yo na mama bakomina surtout mais ozomona manda na miliki eza 3 4 ba fungola ko tuti ya sika c'est ko tuna mama ta sible wana wapi ko tuna mama te et tout ça la soni et puis c'est pas si ndeko apesi solo yemo ko mesiko ezaka pona to sunga ndeko to profiter to pesa pe moi conseil na ma papa to talaka papa le droit ya ko contrôler biloko ba olamba na ndako atala par rapport à bozuna bango na biloko ba olamba na ndako c'est concordé bana bakenda la classe ba saka ba suite ba sandwich biloko wana soit que eza correspondre na mbongo o pesa ka mama na revenu na bino awa to yaka ko peine bino bandeko to yaka kaka ko peine bino ndeko aleli mama lekino bango se yemuto a lakela bango mabete ndeko ne msu cousine msu wana o bakanga baliaka bloka mama kulutu ya tata mwasi na bango aza na France abi pare pe cousine na France wana kaka ndenge mo vérité mo mala muti asala so ki 10 na France même mukanda na azuite cousine na wana na France apesi biso ko moyen kotanga kombo te pona ko sauver ka image ya bandeko na bindeko na ko beta lisolo mais kombo na kotanga te pona ko oza mama ya bana oza na mobali to ko beta lisolo kaka bandeko ko pesa conseil to ko tindelo ba voix yo ko beta ba commentaire na se okomona bandeko to tsa ba commentaire na scène de quoi ça la ndenge nini na pesi ye numéro ya pasteur Benson Poutou pasteur ministère de délivrance pour sengi délivrance na moni na pesi ye numéro ya apôtre Charlie Mubiala na ibenga basali na Nzambe wana na lobite ke bangonde baza expert basali na Nzambe mais na pesi ba numéro na zaka nango soki yo poza basali na Nzambe basali ba délivrance makana pesa numéro to kotia wana radio lokole pour radio lokole eza TV communautaire to sunganaka partout sikozali na pesi pe numéro ya pasteur moko songolo professeur Songolo na Kinshasa mais na invité qui m'a passé à Kinshasa passer à Kinshasa ya Congo bango za mingi ono prophétie et comment mambongo otinda mbongo yako na invité ki mingi tala lisolo ya ndeko tala lisolo ya pasi mwasi ya bonga kana moyibiti siko ndeko yo mitala ezana ba ndeko misusu pe ba yiba ka ndengo wana asana posa ya kotika merci ba terre akotika ndenge nini asana posa ko sala eloko te mais o sala yango surtout moi si est-ce que ezali pour la tata moi si na bango alakela bango mabe na yebisi mama na pesho numéro ba sani na Nzambe mais yo moko ko kata basinga wana parce que rideau à temple ta katanaka okole kala basali na Nzambe ta musiyo moko pe boye do po Nzambe Yesu ta kufa ka pesa pouvoir à tous les muta se délivrer yemoko o sambeli po telemel po molimo wana e ko sila tala siko makambo ya soni mutu nyonso tu na base valeur monsieur kuta côté ya Yoville bayebi do lisoto robeta o yebi yango fete yango kuto koleka kala mingi te ndeko kami fundeli yemoko papa Fiston na yibaki champagne papa Fiston na swaki champagne papa ozwaki to yibaki ote na swaki papa o yibaki na yibaki eza ndenge na ngana zwaka ndenge na comprendre raté na mituni siko est-ce que papa yebi makambo yo na boye ko blesser mingi tala mutu azo komi funda moka bandi koloba abandi kolela pe na comprendre que maman eza ayoki pasi alinga na situation wana soki to take mingi akokima to kobebisa siko cahier de charge et mission pour awa to sungaka bato tala lisolo to bomula na poko alelo yango to loba chaque fois ndeko partageaka masolo ya papa Fiston partageaka ma mission ya radio lokole télévision pour oyo za télévision communautaire to yaka to sololi makambu ya communauté nyonso ya bato mangala ozala camerounais lokola mama na biso mama na biso Fauzan Mbilaka ye camerounaise que je salue en France ozala togolais ozala burkinabé ozala nani ozala congolais Brazzaville angolais congolais Kinshasa tous les mutayo ka lingala ata oza mundibu oka lingala émission na bino yango TV na bino yango merci na bato so ba s'abonner déjà to partageaka pe comme na bandeko to ba chaque fois so yo zuyote ata ce que comme li au monde na groupe bo songolo pakala au monde émission ka radio lokole TV suivez partagez na ba groupe et sunga bandeko peut-être ndeko mo songolo na situation oyo za nango oyo leki oyo taliote mais ye talié ko sunga ye partageaka ndeko so batindelo pe mission et que vous abonnez na chaîne na biso radio lokole s'abonner ndeko to s'abonner pour rattraper l'émission s'abonner
Tant qu'on s'abonne, on finit cloche à notification pour ça tout au raté. Merci na support Nabino, bande konanga lokola la championne dikina TV mbote maman Irène machando ki mbote sikwe bozali info sans fil mbote sikozali wana ndeko support makasi na bosanité Elena grâce à News TV na Lyon mbote info sans fil news mbote bosa ebele. Voilà. Moi les autres bomona na poko ale to yeki to so na bino to sabino makam oyo ndeko ndenga ye komi funda ye moko. To kamwe ya solo mesana que le début de commencement yo porte na problème. Ko lingate mutu ya ko pesa ay ko pesa lisono ko pesa yango na ndenge ya mabe. Ba ko pesa na ndenge ya bochola. Tala ndeko o ye moka mikimeli. On a compris que ça fan monene molandi monene ya radio lokole ma solo. Faites yo to ko la base vallée. To beti sona ya yemi komi pesa la yemo ko. Ay papa visto na ye komi funde la ngamoko. Beteli sona ngai. Tanga kutu na komo na ngai po elungo na mutema na bita tanga komo te mama. To ko beta ka ba pesa au conseil. To pesa el ngaba sala na nzambe ba sunga ye. Bino pe bo sunga ndeko asala nini? Asala nini? Bande ko bokomi bande ko bazaka na fête wana. Nde champagne bungaki. Bokomi bomoni ki awa na radio lokolo to beta ka ba isolo ya masolo ya vrai ya lokutate. O esala maka ya solo. Merci Nabino à beaucoup mon commentaire nassé. Merci de m'encourager Nabino bo lembate ce que pour Italie partager la émission pe comme na fin fond et sur ngabande comme sous. Pour na lelo to suki awa. Merci na maman Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage, coordonnatrice ya Radio Lokole télévision. Mais aussi coordonnatrice ya Twin Family 24 TV. Pour ça kami balé bande bo s'abonner un peu kuna. O s'abonner na Radio Lokole TV auquel sous logi sous Twin Family TV. Twin Family 24 TV o s'abonner peu kuna. On a deux chaînes wana chaîne na biso mbali wana. Pour kuna pe to beta kaka ma solo. Ou s'abonner, on finit cloche la notification. Merci à Chris Larise Pelende qui nous a aidé du côté de la caméra mais aussi dans le montage. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et chara Polido Matumona Congo Central na Sanité. Tokozonga le kamuya mwana biso matumona o bozomona na ba réseaux sociaux mwana osenga lisungi to voter pour na ye ma miss na Devington. Ko voter pour na mwana biso tokozonga prochainement et ça kaka dire na pamba. OK ba compte ça na eza partout eta tokozonga la émission prochaine. OK o déposer moi na dire na compte 50 rand 100 rand pour moi ba voix ebelé Miss Congolaise. Congolaise, moi, a gagné ma première pour la Nibiso Congo to voter belé. Mubatu bazo moi mon solo. Bino bolunga ko boka bambongo na yovile na babar. Ce qui ne comment à 1000 rand na compte moi pour ma première pas voter pour na et aux agito ko mingi. Chap chap. Et chara. Moi si abonga kana moyibite. Ce qui ne quoi amifunda ka yemo côté. Nenga te notre bête na solo oyo. Heureusement, nous avons fondé. À demain.